Bonsoir, bande konanga zanga mamluba. J'espère que vous avez malam skanya stu bozali. Bande konanga, s'il vous plaît, boko lexa podcast yo penza boko lexa ngo boite. Ngaina lo bien. Bozo se rappelle na sala ba podcast, je parlais des événements tozo mona lelo, n'est-ce pas? Tokozonga la peka na makamna psa Congo potokoti kangote. Souvenez-vous, bien que ngana kota kana ba astrologie na ngana kati, mais l'astrologie c'est dans la Bible. Ezanenge bino bozula kangwana te wana ezaba biloko bato mitema mabeba ebisa bino pona bozala kana kidiba. Tozolanda. Na ebisa bino nini? Que tant to mona ka éclipse solaire à 2018 na lobaka na bino que c'est la fin ya États-Unis. Que les impérialistes ngonga na bango ekoki. Boete Nathalie Sabino pe lisusu ke na juin ya 2019 que officiellement sentence ya punition mutu moindo était venue à la fin. Mais pour nini tozo mona ngote surtout biso na Congo. Tozaka na prière Yesu tala passe à Congo, Yesu tala passe à Congo. Et ça le exemple que j'ai toujours donné mais na pesa ngo lisusu, n'est-ce pas? Parce que punition nyonso ezalaka na délai. Boete, well, le temps s'applique à l'homme naturel sur la terre, n'est-ce pas? Le temps s'applique à nous. Cela veut dire que même juge, ata bwili mutu na boloko lobi ko bimakata ko katola ta 200 ans. Bien sûr, ko kufela no kuna mais ba peso ka attend quand même, n'est-ce pas? Voilà. Ngai na lobi boy. Et puis le temps nous aide à marquer ba période aussi, n'est-ce pas? Na pesa ka un exemple, il y a deux genres ya prisonniers, hein? Batumi bale ba se retrouver baza ba prisonnier. Juge a katelio mususu to pesa 30 ans, o mususu ba katelie toko kotia to tia ba nsombele 30 ans lor. Mukole ko kakate, mukole koki, balobi mo, maintenant vous êtes libre bobima, on ouvre le portail de la prison. To tia prisonnier A. Ok, malgré cela qu'on a 30 ans, Mayebaka toujours que la prison n'est pas une bonne place. Kenzamba salaka mutaza la libre. Que bisika neza bisika mabe. Alobi jamais kozonga kasukuna. Tango balobi maintenant tu es libre akangi bisaka na ye. Et atambola qui ata 5 blocs de la prison. Là, à ce téléphone abandiko benga luka banani bakuki kwa kopese transport. Total prisonnier B. Prisonnier B bafungo le portail balobio maintenant vous êtes libre, vous pouvez partir. Prisonnier B a 8 ans nae abandiko kangabisaka nae. Après tout, il a fait 30 ans là-bas. Abandiko kangabisaka nae na fierté. Asili sa bandiko ko pesa yambi, abandiko ko embrasser ba na mère nae. Oh, tu vas me manquer, tu vas me manquer, tu vas me manquer. C'est une prison, n'est-ce pas? Cela veut dire que na bana mère nana misusu baza kutukuna ba bomaka batu. Misusu ba violaka. Tout comme peut-être misusu pe bazalaka ba miyibi, n'est-ce pas? C'est un endroit négatif. Boite. Akeye pa ba guard o basalaka na prison. Abi ama miss you man, ama miss you man. Azukut na ba numéro de téléphone na ba contact. Ba komi. Boite. Bon, atambola abimi libanda portail ya prison. Atelemina nuana aminyolo sina nu asepelina nu namoni moi quand même. Matelemina nuana tozolanda. Bomoni la différence entre les deux prisonniers. Boyebi nanya kozonga kasu na prison wana. Bomoni wa atelema kiona zozo attendre ya ko embrasser na nubana mère na yendenge bako manquer ye, hein? Parce que nous parlons de qui va te manquer? Meurtrier moko boy, n'est-ce pas? Nani ozo garder les contacts. Muto yo le gouvernement payé à surveiller kayo parce qu'il travaille comme prison guard. Pour surveiller yo, oza la prisonnier. Nde musalane angwanat. Yo ba pesio liberté au lobby au commissaire. Bo sali kutu ba échange d'informations. Banane mususu yo commis ba meurtrier, batu balinga ko violer batu yo zina bango contact, batu ba ko manquer yo. N'est-ce pas? Qu'est-ce que nous allons voir? Moutona zali plus na risque. Ya ko se retrouver na ba circonstances lisusu e ko kozakaye à retourner lisusu na prison. Il devient un récidiviste. Au moment où liboso na tango balobaka your time is up bimano kende, comme il était conscient que la prison, ce monde-là n'est pas monde à lui. Donc atikala ko pesa kutata ba revoir te. Na ko bima atambola ke musika na prison. Yendenga zawana
il va tout faire selon possibilité na ye as jamais aluka kazonga kasona ndako pasi. Vous voyez la différence entre les deux hommes? Bango nyonso les a donné la liberté. Moko aza na chance et s'il aza libre. L'autre akozonga kanaye lisusu. Pona nini c'est état mental. Prisonnier A était conscient que l'endroit où on état ya kozala mokangami n'est pas bon. Prisonnier B n'est pas conscient. Il a développé des liens émotionnels avec le système qui lui avait maintenu là. Ndenga bimyana telemi liboso prison wana, azane kaka a shallow of a man. Ses pensées, son cœur, c'est un prisonnier toujours. Tozolanda. Et comme la nature nous dit que nous sommes d'abord les êtres spirituels avant d'être les hommes physiques, comme lui spirituellement na mabanzo na ye na makanista nyonso c'est toujours un prisonnier, il a des liens émotionnels na prison kuna, hein? Subconscience na ye wana ba prisonnier. Et ko diriger ba pa na ye ti lobby akozonga lisusu kuna. Parce que qui prison na ye ezaka sur un bout de papier te, mais sa prison commence d'abord na mental na ye. Azali ko s'identifier na environnement à prison. Donc tinandenge bo pese liberté sur un bout de papier. Abimi kaka mais il demeure un prisonnier. Et puis beaucoup mona te tamboleli dans la vie. Akosalaka rien d'impressionnant. Pour bon mona te que muto penza a changé et tamboleli la vie na ye a combien membre positif de la société. Non, parce que c'est toujours un prisonnier. Nanozu conscience te. Akome ma vie ne kaka mbilinga bokebite lobe ko se retrouver ka sous na ba circonstance. Oyo kosala kaka se retrouver sur le bossa juge et puis ba kendo kotinde sous na lubwako. Tokani, qu'est-ce que ça a à voir avec nos Congo? Bakoko na biso, masuwa ya liboso ya kana esclave na États-Unis. Ezalaki na 1619. Boete 4 siècles après, boko remarquata na Bible bino bobete la katolo bien que botanga kongo na ki flamand. Bible la biso toujours aussi. Le secret est chiffre 4. Potolo ba 40 jours, 40 nuits. Toloba 40 ans. Toloba 4 siècles. Nous parlons toujours de 4 parce que 4 plus 0, c'est toujours 4. Tozo kana. And so, tozo mon a toujours 4. C'est toujours la fin of an era, mais plutôt generational. Toka nabino. Nana baboui. Même la Bible, je suis un Dieu qui pardonne les péchés, mais qui revoit les iniquités des parents jusqu'à la 4e génération. Mais qui commence une nouvelle génération à moi, Nokoya Verngay. Supposons la 4e génération, c'est souvent la génération où est conclure la punition qui a été prononcée. Toyoka Ninabino, donc ceux qui Koko A étaient maintenant punis, ou bien étaient maintenant sous une malédiction quelconque. Malédiction les orokita. Erokita na génération B, et qui na génération C, na génération D. Génération I, ezalaka toujours génération Yasika Lisusu. Tokani na bino. Beaucoup remarqué, c'est pour cela même Israël, basalaka 40 ans Lisusu kaka na désert. Et génération wana bakufela kande na désert. Bakotaka terre promise te. Tozolanda. So, totali Lisusu biso batu muindo. Masuwa ya liboso oyo yaka na esclave sur le continent d'Amérique officiellement à Jamestown, Virginia, 1619. Na 2019, 4 siècles et coquille. Attaque tout le livre ya Deutéronome 28 et le bagake, le collabore jetenga. Nako pesa kabino na peuple étranger. Boko kende ko travailler na bilanga kuna, boko bénéficia kanangote. Boko sambela nzambe étranger. Nzambo bakoko na bino bayebaka te. Boko kende pas peuple bakolo ba munoko bakoko no bayebaka te. Peuple baza représenté par aigle. C'est clair de comprendre on parle de qui, n'est-ce pas? Non, tu connais bandel que toute punition a un temps. Bouete. So, génération yo se retrouva officiellement maintenant en captivité comme les esclaves. Il y a eu beaucoup d'événements qui s'est passé pendant les 4 siècles là, bien sûr, right? Parce qu'on était sous une punition.
bo bakendaki esclave bo batikalaka na Afrique na ndenge bakoloniza pe bakoko na biso etututu nyonso nazosalama pendant les 4 siècles là. Ngonga punition esilaka te esili. Yo Congolais ozokoyoka ngai yo fungola matoi na yo malamu. Tu n'es plus sous une punition spirituelle. Tu n'es plus sous le karmique spirituel. Oh, salaka que tous la baumbo. Cette punition-là est arrivée à la conclusion en 2016, à 2019, pardon. Ce qui bokoyo katanga ite. Bible lobinzamba placer les étoiles dans les cieux. Pour te reconnaître les signes et le temps. Natuni bino. Bino moko boko kotala dans les cieux reconnaître les signes te. Hein? Botala kape mapata te botanga. Ah, bokomisa mapata oh, c'est diabolique, c'est diabolique. Boye se kape bisote, Satan na salaka planète nini kako astrologie c'est satanique. Yango bosana bundenge bozala kawana. Oso mona mutu bafungoli portail à prison par ma cause de ta propre ignorance. Ozoko remuer kako aux alentours ya prison. Prison pour na biso zali nini? Le système qui était fait pour regarder yo Congolais moumbu. Ou l'on pas ôter la distance entre yo et ce système-là. Ozoko remuer kako tour ya ba pasteur na yo, ba politicien na yo, et les espèces de politiciens sont toujours là en train de lécher le derrière de leurs impérialistes, kaka la même chose. Comment veux-tu avoir un résultat d'un homme libre quand toi tu es esclave? Hein? Les privilèges réservés pour un homme libre, un esclave n'en bénéficie pas. Boye bakangote. Tozonga la bino macha na ya na histoire. Tang ba koko na bino bazalaka ba umbu. Ba olia ba fimbu kuna kosakana te ya ba makanja kuna na ba plantation. Bando lia à la table avec leur maître, hein? Tokani, voilà. Donc ceux qui mettent bando lia ba fruit. Koko na yo tobite doko ando lia ba bike dîner na bilanga. Tokani, parce qu'on lui a traité qu'il n'était pas digne. Ya kolia biloko. Au maître à coller parce que son maître était un homme libre. Tozolanda, nde nazali koloba boy. Comment yo Congolais au signé contrat na kiboumbu no mental. Monzo senga nzamba ta la passe ya Congo. Dieu traite avec les gens libres. Dieu traite avec les gens émancipés. Parce que le Dieu que vous prétendez de prier n'est pas le Dieu des esclaves. Parce que personne ne peut kangayer comme esclave. Le Dieu que vous prétendrez d'appeler, il attaque à distance entre Yenab esclaves. Tozolanda, parce que même quand un état esclavagisme ne lui plaît pas, Bobengue il est le Dieu des vivants. Un esclave, na cadavre, na ba mort, baza ndenge moko sur le même pied d'égalité. Baza batu sans droit, ba konta kutu bangote. Tokane na bino, et cet environnement-là, Dieu ne se trouve pas. Mais yo Congolais boya kobima na plantation esclavagisme. Tu veux toujours à l'esclave, le servant de tes oppresseurs. Mais tu veux que ce Dieu-là puisse intervenir dans Makambia Congo. Ngai na tuni bino boy, soyons sérieux. Congo et salibino nini. Parce que Congo est une place. Les Saintes Écritures nous disent que Dieu a créé le monde, a trouvé que ce qu'il avait créé était bon. A créé la terre, a sali banzeta, a sali bambisi dans le maïs, a sali ba fruits, a sali les bandeke kuna na lola, a sali bloko nenyo somoni c'était bon. A créé mutu comme dernière créature na ye. Mutakuta mokili. Nzambe wana mtakata ba frontière, akaboli peuple na territoire na ye. Siko secteur ya Congo d'après vous. Bino bomoni nzamba bosana ki kotie loko nini? Abosanaki coltan, abosanaki ba fruits, abosanaki le bandeke, abosanaki bambisi, abosanaki loko nini? Comme quoi? Hein? Botika ba prière ozi abuzoba yes ta la place ya Congo, ta la place ya Congo. Yo, Congo est ce que zalaka na passe. Te Congo de soi-même l'endroit. Et c'est le lanzambe ke ndenga tozabo tozalaka na passe. Une terre fertile. Première nation na kati Afrique qui possède les ressources naturelles, et la terre wana Congo. Il ne faut pas la stupidité de toi l'homme congolais qui ndoko attribua kango na mabele wana Congo. Tokani mabele Congo est un endroit béni. Mabele Congo est un bijou. C'est une fierté même la création en Zambie.
Ce qui est homme congolais demeuré dans la lamentation de Jérémie Bilela Lelanayo, c'est parce que condamnation est là depuis 2019. Mais comme tu t'es adapté, n'étant en Égypte, comme tu ne fais que identify avec tes oppresseurs, osoko remue autour du système qui te maintient oppressé. Mais ça, c'est à cause de ta propre faute. Il n'y a pas un jugement sur toi. Tu es dans environ il y a une prison by choice. Maintenant, comment zo ko belela ka Yesu ape matisi te a préparer ka lisusu Armageddon te à cause de ma prière na bino zangatina. Oh Yesu tala pasi ya Congo. Congo ça na problème te. Congo ça très très bien. Faut pas contribuer ki buzobo na yo homme congolais o lobako nza Yesu tala pasi ya Congo. Yango Yesu répondra ka ba prière na bino te. Parce que Congo n'a aucun problème. Maintenant, de l'autre côté, na uti kolobanene. Punition Mutumoindo était venu à la fin août 2019. Na lobela kabino na ba podcast mbalebele boyokaka te. Bolingi koyoka te parce que je ne suis pas venu vous prêcher les miracles. Yango boza na ba koto na kati ya matoi. Regardez la nature elle-même. Ezo lobela bino kake lokote. Tellement bolingi ko kende daddy pasteur alobi daddy yango boza tala mamu chikunda tatu chikunda daddy ozano bébé éternel yango bo mele mingi te comment tu mobimba oza mukolo la nature te parle ozo comprendre kakate na pesa kabino bilembo ngai na lobi États-Unis ba matabakita leur temps est arrivé à la fin. Mais tellement bindon avec vos pasteurs là, bozan denge boza bolokama par vos pasteurs. Oh, fin de monde désoya, fin de monde bande kondimela Yesu. Comment yo congolais, tu peux mesurer de fête na yo par rapport à de fête ya mundele. Est-ce que c'est normal? Oh, ce qui fait ya impérialiste est arrivé. Ya yo nini nakati. Ngalo bien, tangu nzamba alobaki yo mutu muindo bakozona nkibo umbu po kakate. Est-ce que bamindele bazoka bango ba umbu? Hein? Oh. Tangu masuo yaka na esclave na 1616 à 19. Et yaki na bamindele na kati comme esclave. Ezala kinde yondo zala kama umbu. Hein? Siko oh punition, est-ce que ça affecte le monde entier? Te? Yondo yaki ba fimbu noko lia. Pona ki tetu na yo obo kakapeka kate. Boete? Maintenant, la loi de karma existe. Bande ko bolimbisa ba cousin na biso ba ndo beta musique Ah, ba amigo. Ngalo bien. Mindele tana bango pe ya karma ekoki. Po bango pe basali pe mabe mingi. Menango ngana bango pa punition pe ekoki mokile tambola ka bongo. Yo Kongolo zo kotaka na punition batu pona nini? Yo tango yo nyonga maka pendant 4 siècles. Est-ce que c'est tout le peuple de la terre mutuba nyonga maki? Si yo wana zala ka réfugié na ba pays étranger, pona nini? Parce que bango ba nyonga maka na yo te. Bango ba bénéficier kande na ko nyonga mana yo. Maintenant la nature a parlé. Tokani et comme tant pe ya peuple mususu batelema. Tika ba impérialiste pe ba nyonga ma. Yo comme ko lobako et ça fait mokili wapi. Yo tangu l'Afrique était tombée. C'était la fin de la règne africaine, oui, mais c'était pas la fin du monde. Notant empire égyptien, éthiopien, koyaka, Soudan, koyi. Est-ce que c'est la fin du monde? Et là, c'est quand l'homme noir avait chuté, l'homme blanc s'était relevé. C'est ce que ça veut dire. Maintenant que l'homme blanc est en train de chuter, yo zobenga kango fin du monde. Yo, prenez vous en. Bomoni biloko na bilona bokendaka chaque dimanche, hein? Bomoni, vous voyez, ce que dans le bakanabino que christianisme c'est la religion de l'antichrist lui-même. Tozolanda, christianisme n'est pas une religion yaka ko éveiller conscience na yo. Et yaka ko donc ko garder yo esclave. Yango bomoni hein, boza lokola un esclave ba fongoli portail ya boloko bima, olingi ko bimate parce que tu es trop connecté avec la prison. Nde eta boza nango. Yezu tala pasi ya Congo. Comment koko
na yo na bilanga esclavagisme abelela kanzambe tindelanga Moïse libérenga. Yo na 2022 tu fais la même prière. Hein? Même quand la mathématique ne soutient pas tes prières là. Yo za 5e génération. Yo za génération aux na terre promise. Hein? Mais comment yo so aux na terre promise? Ozo sala ka ba prière ya muto na captivité. Est-ce que vous avez normal? Bon normalité? Tokani hein? Bozala bobi mana biloko na bino wana. Biloko wana donc na épité biloko nini ezalaka na église na bino wana, mais il me semble que zo rendre batu lokola ba nyama. Na nyama kuta se révoltaka. Na lobaka na bino lisusu bien que astrologie c'est satanique. Te astrologique, boyebi banani bamona astrologie eza satan, eza ba chrétien oyo avec leur pasteur parce que balingi te boye bako détecter le temps. Tokani. Oui, ngai na lobi boye, ne faut pas que ça la confusion makambo. On ne glorifie pas l'astrologie. Tolandi hein? Eza lokola mbongo. Mbongo eza nécessaire pour na osomba nangwe loko, n'est-ce pas? O futa batu yo ba futa yo boete. Mais mbongo eza pe mabe parce que l'esprit derrière l'argent n'est pas aussi un bon esprit. Bato basala ba mbongo, je doute fort que spirituellement tendance na bango va te plaire. Tokani moso yoka mutalobi na ko utiliser les sous dollars te parce que ba frère me sonde basala ka dollar. Non. Tolandi hein? So dollar peut être lié na ba milimo ba frère Masons, mais tangu yo ganyango honnêtement et puis au salaire yango comme tu devrais ko salaire yango dollar eza mabete. Boete. Par contre ko ba Seigneur Dieu merci de m'avoir béni avec cet argent. Tokani mais ceux qui ont comme ko sambela dollar, ceux qui ont comme ko glorifier dollar, ceux qui l'amour de dollar est l'équipe tellement que ki bomotono eza sans plasté, c'est là où maintenant mabe koti. Tokani so toute chose dépend d'endenge ozo salela yango. Astrologie n'est que l'étude des étoiles. Tolandi hein? Ndenge otanga ka zoologie étude ce qui peut ya ba nyama, ya ba nyama voué. Biology c'est botanique, c'est biologie, c'est nini. Étude ya biologie. Tokani, that's all, c'est tout ce que ça veut dire. Astro c'est les étoiles. Tolanda, avançons. Na pesa kabino symbole mususu. Les États-Unis d'Amérique étaient établis officiellement en tant que nation en 1776. Maintenant, total les signes dans les cieux. Tozoye bakeya 3 planètes. Ezali ko, eza lié na roi ou kibokonzi et government. Tokani. Et richesse aussi. Tolanda. Et ces 3 planètes-là, elles sont Pluto, Jupiter et Saturn. Soleil est à tous les jours, ok? Tout ce que tu compter était. Maintenant, voyons voir. Et puis, tu as un détail de qu'est-ce que chaque planète là fait faire. Parce qu'on en a trop parlé, bon, elle a déjà possible, mais il y a qui déjà. So, totally Pluto. Pluto était dans le signe Capricorn quand les États-Unis étaient établis comme nation en 1776. Pluto est à 248 ans pour orbite le soleil, veut dire ezonga na position ezalaki esike bandela qui c'est 248 ans. Yango tobe nyango za ba planète ya generational tozolanda. Maintenant ceux qui bosali ba mathématiques na ba addition na bino bokomona ke tango tobandi kokota na ba 2018, 2019 tozalaki déjà ko s'approcher na cette conclusion là. Bomoni na éclipse solaire et salamaki déjà il y avait le soleil qui était obscur. Éclipse solaire eza makambo compliqué te. L'explication que le soleil a été eclipsed. Tokani hein? Le soleil kozala eclipsed, right? Par la lune. Donc ce n'est pas un événement tobaboy. Wana na koti na moi mythology mukie et puis moi astrologie sous moi en détail. Le soleil, c'est la lumière. Le soleil, c'est la source de vie, n'est-ce pas? Quand Eloko Ezali est traversé l'Ibosso Moïse, ça veut dire quoi? Cet éclat-là est obscured. Tokani. Maintenant, ce qui total, les choses qu'on a astrologie, n'a biso moi moukié, parce qu'il y a un peu plus de détails que ça. C'est la lune. Nous parlons de la lune. Boité. Normalement, Kozana
nord pôle ya lune na astrologie to bengango la tête du dragon, right? Le sud ezaka la queue du dragon. So ici tozali kolobela en fait c'est ça. Bozana masona mna botanga même la Bible le dragon et le Michael babundaka et tout. Tokani tozokota na détail wana mingi tele lo mais ça veut dire, right? So c'est the head of the dragon, le dragon qui a traversé le soleil. Tokani est causé d'un éclipse. One is in mythology. Scientifically, eza ndenge boko expliquer on a bino bataba science wana. Tolandi. Mais une chose est vraie. Throughout history, quand éclipse ndengwane salamaka, elandisamaka avec la fin d'un système, ou bien rise, élévation, y a leader moko boy quelconque. Tokani, ba Christo ba kokolo ba masolo ba antichrist, on peut voir ça comme ça. Ba misusu ba kokolo ba ke peut-être Poutine, whatever. Tolandi, hein? Mais on a tendance à remarquer élèvement, il y a un pays, un leader moko bokwa ko bima. Tolandi, hein? Le reste na yeli nan kolobate soka kozala antichrist to kozala mutumala mwana to yebite, hein? To koyebela kaka après. So to monaki éclipse solaire et salami où? Ah, aux États-Unis. Tolanda, souvent fait beaucoup de salamela wapi. Et naeb sakabino se bolandi ba podcast depuis que c'est la fin des États-Unis. C'est la fin, il y a ben impérialiste parce que États-Unis de komaki les leaders, il y a ben impérialiste wana. Tolandi, hein? Ton nabango est arrivé, les États-Unis a été éclipse. Ça c'est la nature elle-même. Et ça mamulu bamtalo bate bonga na sala ba éclipse, ngana kela moy. Hein? Singa pa nazotala mapata lokola ba maja yo ba monaka ba étoile ya Yesu tango botamaki lokola bobe batala kana lola ngape na talite ngai pe na comprendre nga na comprendre bwete wana elembweza ki na liboso to bandi nango na 2018 boye komona mwa ba eclipse mseo kolanda na prezo salama na constellation ya Leo na Aquarius tokani eza ba événement elandanaki eza ba événement ko ignorete. Tokani, na banza na septembre pas 2018 on a connu éclipse lunaire oyo ba Christo babenga ka the blood moon. Wana pezalaka toujours symbolique. Bon monde bloqué na te salami Bible lo binzamba sali ba étoile on a poté ba ko reconnaître les signes et les temps. Tolanda. Le loto solana bino pour a complété voyage na signe Capricorne. Tokani a complétant donc a zongi tonto ba a compléter en fait orbit na ye na a contourner moyi tolandi a contourner complètement l'équipe dans tous les constellations a zonge sika zalaki quand la nouvelle nation États-Unis était née. Cela veut dire quoi? La mort et la naissance c'est simplement the opposite, n'est-ce pas? Il y a la naissance, comme ça il y aura la mort. Vous voyez? Maintenant, ce qui en 1776, une nation était née, well, c'est le temps de cette nation-là de mourir. Vous voyez, la mort peut être symbolique. Et la que désoudre, hein, c'est la fin d'un système, d'une règne, la chute de quelque chose. Tout comme qui peut causer la mort, il y a mort. C'est ça ce qui se passe maintenant avec les États-Unis na bateau bazalié na ye. Tolanda et ba yebi pe ngo tala to bandi déjà ba signe au dollar ba pays ba olinga ngo pe les sociétés dollar et perdre l'impression ngo kala te boko ba base militaire na to banda ko kanga parce que bon c'est vrai que les États-Unis chutent ngo ko sala ma du jour au lendemain mais c'est déjà dans le procès eza progressive mais la chute est là, c'est le train déjà en marche. Tokani ezala que déjà en marche tant que monaki éclipse solaire en 2018. Mais tellement on vous manipule par vos pasteurs là, na ba Bible na bango ndenge batanga kango na kiflama, na kozanga discernement na bango bazalaka nango, balingi bino bozalaka ka endormi. Tokani et comme résultat, vous êtes en train de vous identifier avec une nation ezokende nango na ko chuter. Yango bozomo na Chilombo lia se détacher, na ba impérialiste a changé de direction, azaka na ba retard. Kasi c'était un évangéliste était ye peka kalokola ba pasteur na ye bazan ndenge mokoti tokani bwana misu me bozo monate chaque jour bozo belela Jésus même quand la nature vous montre les signes que bota la sonneur a sonné bolingi kaka vous comprendre te oh l'ange à côté les masque pe na l'oreillon ce qui pe na l'oreillon ce qui pe bloko ni na bino bolobela kabatoa ce que d'après vous
tina ndenge pluro aya telemi na Capricorne na 29 degrés. États-Unis le temps États-Unis chuté. Mwana ezaka ka ange ta telemi wana. Ngana mwana ezaka ka ba ange ngwa ba apocalypse. Bina bomoni bongo te. C'est symbolique ba masolo ngwa Bible mingi ezalaka allegories, n'est-ce pas? Oui. Toyakani hein? Parce que pluro est lié na destruction et rebirth. Tolandi hein? Ezape lié na power. Eza lié na richesse. Richesse en dessous de la terre. Tokani, regardez les États-Unis, un pays industrialisé, un pays soi-disant développé qui a dirigé le monde. C'est le makambo belé. Tokani, en sobino bomoni ndenge toyebi totanga ba nature ba planète. Quelle est la planète qui est appropriée? Yako nyonge États-Unis. Ça ne peut qu'être bel et bien Pluto. Tokani, pour Jupiter est trop bénévolente. Ako nyonge bienté. Saturne a déjà porté son jugement contre les États-Unis. Saturne te le n'est-ce pas? Que c'est le seigneur de karma, c'est le juge. Bon, les États-Unis ont beaucoup des obligations aussi karmiques. C'est une nation qui a été établie na makila yaba africain en exploitant les autres peuples. Peu n'importe. Hein? Peu n'importe, Africain, ça n'empêche pas que les États-Unis est une nation qui a une mauvaise fondation. Tokani, bakoko na biso bakufaka mingi, balelaka mingi. États-Unis boya ko réparer nyongwana na besclave. Bakoko bafunda makila na bangwe gangaka. Tozolanda, wane zape ba biloko ezongi kwa ante mena les États-Unis parce que eloko na ngonga na yango. Oko bomisi sabatu te ozi batu besclave bien que Dieu a permis, mais ça n'empêche chacun rendra compte na makambu ya sali. Tokani hein? Les États-Unis, histoire na ye, a une sali ba africain boy. Ba africain ba perdre ba vie na bango mingi pour États-Unis la sekele. Tokani. États-Unis boy ko réparer nyongwana avec la descendance de ces esclaves là. Mais makila ba koko wane ganga, balela. La nature est témoin. Tokani. Ce qui vous remarquez dans les cieux. Depuis 2019, 2020, 2021, vous avez vu quoi? Beaucoup d'activités et sali triangle. Saturn, Jupiter, na Pluto. Il y a même eu un moment là où Saturn, na Pluto, bazala qui ensemble même. Tozolanda, oh ya, wana bozata na besoin mutazu la binom PVT. Si cela ne veut pas vous dire que c'est la fin d'un système et gouvernement, hein, qu'un système que vous allez désoudre. Donc, parce que Saturn est lié with the government. Tokani. And so, it's the end. Le jugement a été porté contre les États-Unis. Nab impérialistes, leur temps, makambo salindenge saliwana. Comme Nauti Koloba. Ezama mumulubate, les cieux ont parlé, bota la kalola, bomoni, les signes, pour ne pas reconnaître le temps. Tokani, hein? Et, au moins, bino bozaka batakidiba. Bongo bino bokansi ti putain tangwazi onction kende kokota na Ukraine kuna. Bongo ya talaka ba azana bato ba konsiaka ete. Bien sûr, il y a les gens spirituels tout autour de lui. Mon conscience c'est talaka na ba conseil spirituel bien sûr. Biso na Congo kuna boya biso baza inutile. Mais je parle na ba circonstances normales hein. Bayebi ka États-Unis comme nango lokola léopard ezanga mino. Bazana yoko so makasi ba kosala wate. Les nations maintenant ba komi kozala bold. Il y a ouvertement maintenant contre les États-Unis. Parce que les États-Unis, le monde va comprendre, bazeka ko bank, c'est comme kaka somo ya Lyon, hein, kaka poto banga Lyon, mais Lyon aza enfamé, mino eza yeli, société manzaka bakati. A comme neka lokola mboa. Tokani, mais c'est ça ce que les États-Unis kozali ko koma. Celle batu ba continue comme les États-Unis na ba France na ba Angleterre lokola batu makasi, eza les dirigeants là-bas au Congo. Même les autres pays africains, bah si ba comprendre na bango. Mais regardez tant ba pays on a telemi ba comme causer le temps envers la France. Et ça la nature bande konanga itozolanda parce que ba comprendre l'oracle ce qui peut oracle lobby. Tokani so makambo boko retenir na makambo nazolo ba ezali boye. Bolinga et puis bino boza ba impoli bolingi ko changer calendrier en Nzambe. Hein? Yo botami okuti Nzamba sala ki moyi asali ba planète wana. Eza wana po na ko aider biso te ba ko reconnaître les signes na batan. Tokani les signes ndenge les cieux et la kisibiso depuis 2018. États-Unis pe ba yebi yango, hein? Que bazana magie ba ko sala lisusu te,
miliaki bango mikoki. Tokani bazana trop des obligations karmiques. Hein? Ah, waneza bango nanzambe azotala bango na liso mabe mikolo. Bon, pour nzamba s'assurer kaka ya solo toza to yokani bioka ou tozo comprendre te. To moni pe Saturn na Pluto ensemble. Ah, na signe Capricorne. Ah! Pluto, au moins to moni sika Pluto ezaleli. To bandi ko talat. Oyo kozala nation nini mutu ekosila. Bon mona taka bila Joseph oyo. Alinga kasala kitetu na 2018 alingi kosala ba election te. Ba ebisi mata kita yote 2019 yo kozala présidente. Parce que c'est le système qui change. Tokan bande konangai, c'est le système qui bon mona ta biloba loba ya tato ya girafe ya zoko loba ka makamne zangati na wana. Bon, ya zo loba loba ne ba makamne zangati ne za lokola bato bando soutenir ye, c'est bangona bazo kende ko chuter. Hein? Titanic ekende ko kweya yo telemi ozo ko tiaka kama ngungu. Ye bato bandaki ko pese le makande salaka banani ba France, Allemagne, Belgique, États-Unis. Siko ba nation ko bango wana chacun pour soi Dieu pour tous. France wana komine ko kende ko bonde la Chine. Hein? États-Unis comme ko se retrouver abandonné, bato tout ba comme ko ba bino boza Titanic bozo kende ko kweya, biso tozo ko jump ship. Bote Siko Paul Kagame, ya zaka kandeki tetu kaka moni Sony. Esika zawana Sony ndezo salaye. Parce que bloc na bango ba impérialiste bato bazaki simane bango mo pe bazana ba équation ko na bien. Tala. États-Unis bobika pour politique à Congo, nos politiciens sont des espèces n'habite se ba uta de quelle planète. États-Unis c'est que zana ba équation mentale ko sakanate. Congo a des richesses les richesses que les États-Unis aimeraient vraiment contrôler. États-Unis et perdre l'influence dans l'Afrique. China va se retrouver wana. Croyez-vous? Et puis, États-Unis comprennent que Paul Kagame a causé bango mingi. Bagere kasina nyangala kata na Paul Kagame. Nde selipe, ils ont contribué à un sentiment négatif que l'Afrique envers aussi les États-Unis, les Français et les autres pays. Tout ça les ont joué nani ils allaient affecter l'opinion aussi africaine vis-à-vis des Américains et les autres. Ce que bon là, nyangala kata wana kose ki bango na ba masolo na ba génocide à l'okuta, hein? Ce que baza mal vu, nyoso na ba ele ke la bango te pesa bango kanda. Soki kaka tozalaka na ba bon politicien kuna na kati ya Congo. Je vous dis États-Unis na minute position bazanango, balingaki baba na Congo, qu'est-ce que vous voulez tozo pesa bino? Parce que là, les États-Unis ne peuvent pas aussi sacrifier le Congo pour na Rwanda. Les États-Unis azana ba menace plus sérieuse, la Chine et la Russie. Bango pe kuna déjà basa batie manzaka na bango na Afrique. Tokani? Alors, ce que les États-Unis, ceux qui peuvent se maintenir, il faut être la plus puissante, non? Maintenant, ils ont besoin de continent d'Afrique. Yo kanti bako hypothèque nyo sona pona kanyanga la kata na Paul Kagame. Non. Mais ce que bako travailler na banani, comme qui? Tout à na Congo wana comme qui Tshisekedi. Yo ko tata président uti Madagascar ko bengeta. Tolanda ndeli kambuiza wana. Paul Kagame azoganga kaka azokuganga kandenga azoganga wana. C'est un homme désespéré maintenant. Ayebi ke Titanic ezokende na kodinda. Tokani États-Unis comme la capitaine na Titanic. Hein? Atiki nan ba petit peuple ba se noyer ba ko bika ba biki ba ko se noyer ba ko se noyer. Ya sa miyebeli ne sort na ye. Akobima na masuwa wana vivante. Mais bon, azo souhaité ka kodinda nde moto asuka nde bo États-Unis komi nango. Paul Kagame to ebite soki yanda za ko captain to yaza bato bando beta fanfare na Titanic to ebite même chose est vrai yepa kodinda na masuwa wana. Awa nde to ebinde ta kodinda de quelle manière hein? Mais yepa kodinda na masuwa na ya Titanic asa pona kingambu na ye. Tokani men nazali koloba bona bino bandeko na ngai ba congolais hein? Na nyonso ngai na uti koloba bozwa conscience tokani bo fungola miso. La nature nous a parlé hein? En tout cas bandeko na ngai ba congolais les aéros les aéroises soki ti lelo bozo ko comprendre kama kamnyos na uti koloba te alors bozo mérito bozo mona wana na kati ya Congo oui tala na banza na sina ebisa bino me na répétele bino lisoso hein.
to namoni bolingi ko sambela mingi boyebi vérité monsieur ezalaka nini. Est-ce que boyebi que Dieu n'a pas besoin de toi congolais? Non, non. Bible lobi nini? Dieu has no respect of a man. Dieu n'a pas besoin de toi et moi, non. Non. Biloko ba pasteur na bino bateaka bino ya lokuta. Mais na lobi, avant la création de l'homme, Dieu n'était pas Dieu, il était Dieu. Boyete. Quand il a placé le soleil à sa place, quand il a créé la terre, quand il a séparé les eaux et la terre sèche, où étais-tu? Tu n'étais même pas l'existence, n'est-ce pas? Alors, oh, yokuto zalaka kutute, mais ce Dieu-là a tout créé. Et puis il a créé payo. Ce que d'après yo monindeni, on a besoin de kaka. Faut pas être réaliste dans la vie. Faut être réaliste. Ce qui Nzambe aponi yo, c'est un privilège. Tokani, ce n'est pas un droit. Posane loko zo sale Nzambe te. Tolandi non. Eloko ni yo muto mokilo ko sale la ye e ko bakse en plus na kibunzambe na ye comme quoi? Hein? Pour que ndaka to ba église na bino wana. Oh. Mais to beta masola Nzambe kuta inonda mokili. Hein? Soka la mukeli biso mabade desta salango abandeli ne lisusu mokili na ye. Il peut le faire, il l'a fait, ndenge les saintes écritures le bac. Donc, nyonso bo sala wana, bozo ko affecter Nzambe ko ata moko te. Tokani, donc ça veut dire que yebela. Tokani, quand ce bon Dieu-là vous a donné le privilège d'avoir cette terre-là en possession, utilisez bien le terme privilège, ce n'est pas dans votre droit. Tolandi, c'est le même Dieu qui a inondaka mokili, il est capable ya ko effacer pe bino ba Kongola na bon Kongo na kotika Kongo, la place sera toujours. Akoboti se lisusu matiti ya sika. Akoboti se lisusu banzete ya sika. Akobanda lisusu notre race humaine là. On a besoin na binote pour Kongo ezala. Toka na bino. Donc il faut poser la mayele. Boye bako batela votre bénédiction. Boye bako ko jouir de votre bénédiction. Après si bino privilège, ya koza l'appeler les Congolais. Après si bino cette terre là, tala, bino vous n'apprenez toujours pas. Nous parlons de même Dieu qui a permis que ba koko na bino base à la prise ba mema bango na pays lointain comme les esclaves. Kapona ki buzo ba lokolo bino bozana ngolelo. Tozolanda. C'est vrai, il est là en colère. Bon, tant aux États-Unis, 248 ans pour finalement babanda kokweya. 248 ans, c'est long time. Na sexabino. Baba nanga sekisinga l'autre fois makasi alobi alobi astrologie à comprendre en côté. Abindenge ni Saturne, c'est que comme le gouvernement il prend son temps. Mais na ba individu chaque 30 ans nyongi mutu na lali na koseka. It made sense. I mean, Tolanda, metal. Et aux États-Unis 248 ans pour finalement bandoko quoi. 248 ans bobi ba génération bonne botami. Oye nyongami pona ba américain oyo. Batu ba botama ba kufa na ko kufa bango bazaleka grande puissance. Mais hélas, eloko na ngonga nango, n'est-ce pas? Donc vous voyez la lenteur, il y a jugement, mais néanmoins le moment de la jugement du jugement était arrivé. Boité, ndenazoloba. Toba le son de l'autre côté. Cela veut dire que ce Dieu-là est très patient, très lent. Hein? Le des États-Unis, voilà. Parce que toko bando tanga ba faille pas États-Unis, nation nommée parmi yango, mabe bango pe basala, ba bomisa ba africain et patati patata. C'est parce que zaka lenge ko pointe musapitango baninga bazokoya, n'est-ce pas? OK. Mais biso moko pe to banda ko apprendre, hein? Botanga kana dirwana mi 28, n'est-ce pas? Bino bo se retrouva qui kasi prise en captivité pour nanini. Quelle était la différence entre là où se trouvaient vos arrière-grands-parents au moment de l'esclavagisme et là où vous êtes aujourd'hui? Il n'y a pas grande différence. Bozaka na même mentalité wana. Boza connecté na Nzambe na bino te. Bozo continuer qui rébellion na bino spirituel. Bozo continuer l'alliance na bino avec le système de ce monde. Bozo continuer na ki inconscience na bino. Tozolanda, bomonika kandenge Nzambe fin de fin frappé États-Unis.
Bino bo continuer kana buzoba na bino wana. Je vous avais déjà dit, na répété. Bo continuer kaka. Bo ki po Kagame alobini ana posenda kwa kota na Congo. Na yebisa ka bino nini? Que soki bo continuer kana buzoba na bino. Cette fois-ci on ne va pas vous prendre en captivité ba kende na bino quelque part. Yo Congolais ko se retrouve ka esclave na kati ya Congo. Le peuple étranger bakwa ko kabola Congo na moitié bako nyokola o Congolais ya ko sakanate. Vous avez le choix. Bo continuer ka ko mekanzambe ndenge bozoni mekaye wana. Hein? Bo continuer. Bo bazana mato ya koyoka bayoka. Ba pe bazana milimu na bino ya ba prisonnier spirituel ba esclavagisme. Ba tumsu na bagate hein. Tant ba so baninga en captivité. Yo échappa ki ndenge nini? Hein? Oh. Comment est-ce que mutumoko esclave? Bazu koko na yo échappa ki comment? Parce que aux en 2023 aux aka esclave. Biso Congo tu as besoin parce que Congo est une terre promise, c'est la terre promise. Normalement on ne doit pas retrouver les esclaves dans la terre promise. Bon moi te que kopango esimbate. Oh. Comment à cause de l'esclave mental et plus occuper terre et la paradis sur la terre? Dégage. Oui, faut dégager. Mais je comprends de temps. On échappe qui captivité comment? Allez, baboti, ba descendant sango, boye, yezu tarapasi à Congo, yezu tarapasi à Congo. What the hell? Bolingini nzamba sala bino terre promise à Sika. Hein? Te ba prière na bino na bosala kana ngana comprendre ngo nan boko komela ngana ba commentaire. Ba prière na bino ne saka po ani po ezo sala nini? Hein? A négocier nini? Que bino ba mentalité Moses mingi. Bokanisi ni nzamba bimsa bino kuna akati sabino ni fleuve Congo popo kendo na Brazza. Vision ngweza kabonde bongo. Kande na lobby. Ceux qui bozo continuer ko refuser ko mayele. Ceux bozo continuer ko refuser ko zongela nzambe na bino. Ceux qui bozo continuer votre traîtresse avec le prince de ce monde et son système. Chilombo. Mbetwana yo mati avec les impérialistes. Si tu connais ce qui est bon pour toi, kitaka no déjà na mbetwana libela. Awa ngonge ezali nano kita. Change la direction. Yebela. La nature a parlé. Talabande konanga. Dans la ville, il ne faut pas bobe tambela. Masu elinge dinda. Hey. Yokuno kanga mi kana ba impérialiste, ba américain balobi, ba français balobi. Mitalio. Makamonga ngoto lobati. Tango penza to komona siko makambo ya vis-à-vis ale Congo siko ko banda ko luka relation ya makasi na ba Russe na ba Chine po biso sala kama na retard bongo Congo ese Congo la comprendre mambo avant a réagir kaka allez ba po Kagame comme il est ruisé a ko contourner biso lisusu ale to se retrouver sur ba lamentation tala bobi mana na ba église na bino wana parce que ba église ndenge boyebeli yango. Naloba Nabino, je le répète, ezali rien d'autre que l'extension ya Antichrist et son système. Vos oppresseurs ont créé les religions. Dieu n'a pas créé religion. Toka Nabino, he has no respect of a man. Ato kendaka chaque dimanche, ezo ko impressionner Nzambe te. Parce que entre yo et Nzambe, je pense que c'est toi qui as besoin de Dieu, non pas le renvers. Tokane. Arrêtez de confondre que le bon Dieu t'accorde sa grâce, son faveur. Yo bandi comme c'est ton droit. Et pour na yo billet verte pour continuer ki buzoba na yo parce que Dieu t'aime. Non. Il est là en colère mettant wa desidakate élément. Je pense bien que kendaka bien te pour moto nzamba desidaka sila na nae. Masolona kendaka bien te. Toka na bino. Comportez-vous comme les hommes et femmes conscients. Toka ni comportez-vous comme les gens qui méritent la terre congolaise. Tolanda, nazo utiliser bien ma phrase nanga ko mériter.
Ce n'est pas ton droit que tu es né congolais. C'est un privilège divin. Tokani, par sa grâce, son faveur. Akokai kosala ke yo kende kobimela kuna na Mongolia. Tolanda, ma pesio ma bele wana si riche. Comment na maeleko? Zwa conscience. Na lobino lisusu congolais. Tu n'es plus sous la condamnation esclavagisme. Masolo à Deutéronome 28 était arrivé à la conclusion en 2019. Yo normalement zana masolo ya Azeya 19, 23 à 25. Que je vais élever Égypte, mon peuple, Ethiopia, ma place. Nde lisika toza sikoyo, phase toza nango ya ngwana, ezali phase ya élévation ya Égypte. C'est vrai, il avait prononcé la punition contre Égypte. Mais c'est ce même Dieu-là qui avait promis Yako zongisa Égypte sur son trône. Toka inabino. Oza la bakoko no babimela sur côté Éthiopie, c'est toujours la terre des Noirs. D'ailleurs, Afrique était normalement appelée Éthiopia. Toka ni so nous parlons de l'homme noir, nous parlons de l'homme obino le bobenga kaba africain. Toka ni arrêtez ignorance bozo zala nango. Bande konanga bole que ça va podcast toy. Boza kaka Yesu tala pasi ya Congo na otu ko sabino ke n'y a rien de mauvais avec Congo. Nzambe apambolaka Congo, il a tout créé. Boti ko kosela ka Congo makambo. Congo esengi yo kendo ko sambela pona yete. Sambela nde pona yo. Yo mutoze esclave. Yo mutoze inconscient. Yo mutu kalateba kwa ko nyonga yo na mabele ba koko na yo. Sambela nde pona yo. Ok, sambela la Congo. Yo mabela Congo est-ce que azana besoin de prière na yo? Ah, besoin de prière na yo, hein? Parce que la place congolaise, l'endroit, la terre congolaise, hein, et fonctionne sous directif Yanzambe, son créateur. Tokani, ce qui a le but kalinga panzama belona tremblement de terre, c'est ce qui va arriver. Ce qui a monique non na kosala ngobongo ta kosala ndebo kosala. Mabele wane fonctionne po yo l'élité. Tokani, hein, yo le lande po na yo, prends conscience. Nzambe asi apesio donc apamboli yo apesio mabele ya motuya yeba ko saisir ta bénédiction, que bénédiction est travaillée pour na yo à ton faveur. Yango apese ki yo yango atie mutu sur la terre pour l'homme à cultiver la terre, pour l'homme à prendre soin de la terre, abattre la terre. Yo Congolo lingi ko travailler honnêtement pour na Congote. Kaka Yesu tala pasi ya Congo, Yesu Congo ezalaka na pasi te. Botika ko kosela Congo makambo. Congo eza très riche. À aucun instant Congo elobaki na bino maya fleuve kauki et comme désert. Est-ce que Congo c'est le bino bosoboka ba géologue, c'est pas ba géologiste, ba seli ba rapport ma Congo comme désert, oh il n'y a plus de richesse au Congo. Bosoboka ba rapport à bongo. Alors, Congo est le Kambute? Oh, hein? Congo est le Kambute. Kutu Congo est la vierge et puis très riche. Oh. Yo lingi no ko sale la Congo te. O lingi no ko exploiter bénédiction Nzambe apesi yo te. Hein? C'est quoi à qui la faute? Hein? À qui la faute? Kaka okendaka dimanche. Nzambe tala pasi ya Congo. Yesu sala pona Congo. Non, non. Il faut bien modifier vos prières. Faut pas sambela ka Yesu sunga to comme normal. Ndeba prière faut pas sala ka yango wana. Tolandi hein? Mukolo boko comme normal, boko yeba comment ko protéger bénédiction Nzambe apesa kibino. Peuple nanga, nous sommes bénis. Il y a combien des hommes sur la terre? Mais Nzamba pona yo nanga tozala lié na mabele wana. Quel privilège! Ça dénote aussi qu'il nous aime beaucoup. Parce qu'il n'a pas donné cette bénédiction-là à n'importe qui. Ça souligne que nous sommes un peuple spécial devant ses yeux. Mais kaka buzo ba oyo bakoko na biso bazalaka nango. Oyo Nzambe finalement tikaka bango bazala prise en captivité par un peuple étranger. Nyonso bomoni eko salama ba eko ele biso ba religion patati botanga ka Deutéronome 28 n'est-ce pas?
nous sommes les byproduct, les conséquences. Il y a ce que cette punition-là avait comme résultat. Ba colonisation yako salama, ba imposition ya ba religion yako salama, all of that. Mais nazali kotali sabino que apprenons de notre histoire, mais ne répétons pas les erreurs de nos passés. Toka nabino Bozali sont officiellement sous punition karmique te. Alors comportez-vous. Commencez à raisonner comme les êtres libres. Ça commence par la conscientisation. Tu dois causer conscience. Tozo karanabino, arrêtez donc yo les cieux et le bien, maintenant c'est la liberté de l'homme noir, mais yo continue à réfléchir comme un captif. Tokani ozo risquer ba oppresseur na yo ba continue ko nyonga kayo, pas parce que c'est ça la volonté de Dieu, mais ta propre stupidité. Nde komi ko sala usko esclave. Tokani un homme qui ne sait même pas reconnaître le temps et la saison est un homme au père fandineka kawana na prison na ki boloko na ye a ebite ke falaka bima. Tolanda yo kan seki ba fini buto ba fungoli portail ya prison bima, mais yo lala kino ba pongi na yo kan ba kotika portail na polele pendant longtemps po ba tumso ba profiter ba bima e ko ya ko kangama. Il faut bakangango. Après quelque temps, ceux qui osent bimakakate bakangango. Ok, tu as une infraction sika parce que tu ne devrais plus être là. Tokani, ba infraction anande ko sala skola la lisu sata wana. Po yo za na posa ko lala na prison. Mais ko lala, oso mona bakangi mutu bala lisu na prison sans une accusation. Ba ko lukela accusation po ba se pelisa yo po continuer ko lala na prison wana. Po yo lingi ko bimate. N'est-ce pas? Ah. Spirituellement, c'est la même chose. Ngonga, libération de l'homme noir, n'a répété maintes fois, et c'est Kokaki. 4 siècles. Il y a conclusion. Il y a 4 générations. Oh, bah, il fallait qu'il y ait futa masumo. Et c'est Kokisamaki, na 2019. Yo mutozo landangai. Tu as eu le privilège divin et Nzambe. Ozali la génération qui est appelée ya kokota dans la terre promise. Tokane yango wana bopona ka ba leader na bino normal. Tokane bomonta Nzamba silani na Moses ye moko aponi ne Joshua. Fo bopona ka ba leader. Tolanda débarrassez-vous des leaders au bazaka na ba mentalité ba impérialiste, ba mentalité ba néocolonisation, ba mentalité wana ya ba biloko pamba oyo ba prêtre na ba évangéliste ba teki bango na mitu. Les temps ont changé. L'homme noir n'est plus esclave. Toza na besoin ba évangéliste o bazoko uta na religion ba antichrist à la tête du pays te. Teokani botika ko travaka contre l'horreur de Dieu. Tolandi, hein? Dieu a son horaire. Tolandi, mais tellement il est bon. Après si biso les étoiles dans les cieux, toi va reconnaître ngongani nekoki. La nature a parlé. Même l'homme blanc a dit que magie l'histoire comme ça les athées. Na bien bongo China o basali alliance na bongo kuna na baris kuna. Bongo bino bokanti alliance na bongo na bakusa na ngwata 100 ans. Non, non. Prophétie de l'homme noir doit s'accomplir. Hein? Bon temps Yanzambabi, je vais élever Égypte. Atangina Éthiopie. Bon, on peut élever Nengenine. Pour en regardant l'état de l'Afrique aujourd'hui, là, c'est tout ça, Congolais, on est loin pour une élévation. Mais bien, besoin na plantation, na esclavagisme volontaire. Bon, bien, besoin prêt à l'élévation. Non, vous êtes loin de là. Mais de toute façon, il faut qu'un calendrier soit. C'est que moi, je pressens. Parce que États-Unis, il faut quoi? N'a impérialiste, hein? Et on faut la bête doit connaître blessure na il faut pas quoi, hein? Na système na bango empire romain wana il faut li seke wana bête wana na katana ça ezandenge wana règne russe hein? Et cause la peka temporaire ça je le sens dans mon esprit hein? Et cause la règne longtemps comme quand les Égyptiens avaient leur empire non d'ailleurs
Russe est comme dominé même, dirais, aux États-Unis, ça lui peut en tant que grande puissance. Non. Ils ont essayé na ba IRSS na bango puis de bazalaki dismantled, n'est-ce pas? Je pense bien que bango na Chine va forger une alliance, oui, na ba pays mosusu, mais elle est plutôt pour na kokoisa les États-Unis, n'est-ce pas? Les États-Unis kokoya nango, ça c'est inévitable. Le Titanic déjà les choses, ils ont déjà, ma ils ont déjà na masua. Tokani. I think que après China na Russia bakobunda. Tokani. Je ne pense pas que bakobunda vis-à-vis comme tel. Bakozala na ba assez de tension qu'il y aura les nations qu'on va utiliser. Hein, un peu ce que nous avions vu avec quand les États-Unis étaient à la superpower. Bien que bakozala na extrême loko les États-Unis mais néanmoins, ba tension wane ko fragiliser bango lisusu. C'est ça ce qui va permettre maintenant au continent d'Afrique émerger en tant que leader du monde. Et l'Afrique reprendra encore sa trône ya kibokonzi oya zalaka nango. Parce que makambutul faisonge sike bandelaki. Tout avait commencé avec le supremacy ya Africa. Et kozonga pekaka Africa doit être encore élevé. Tolandi, hein? Kanda nangaka na mtemeza ke j'ai 44 ans ndenge nazomona makamndenge ke na mokili na ebite ceux qui le bon Dieu akobatela ngati na kokisa 100 ans 110 ans pour na mona élévation ngo ya Afrique na oki souci côté wana nga kanisa écoute que de mon vivant na komona États-Unis koi na komona ta Congo ne telemi pe ebi ke bwana ka bwana mabe hein bwa vraiment bana mabe nga zo kanisa que de mon vivant na komona Congo comme un superpower. Mais ndenge na mona mathématique ndenge zo kenda wa nazo mona ngo na carte te ata pona 50 el bosso na biso non na bite que Congo va régresser mais le Congo n'est pas prêt ya kozwa ki leadership wana non on doit d'abord kotala ba leader non on n'est pas prêt tala nan batu bino bo votaka tala batu botiaka na pouvoir. Vous voyez que c'est question de dire que on n'est pas prêt et ça honte. Mais bon, j'ai aussi la foi que le col la penzambe wana akozongisa lisusu kaka l'homme noir na kibokonzi na ye. Et le kota moko tezo sala mezali ko échapper ye. Peut-être etanga makipe boye que Chine na Russia na South Korea bazwa ampleur, you know. And Mende na banza wa tout le peuple de la terre bako kikoto de Israël bandeko. Ba kikoto la biso kuna te na Afrique baluka basa la biso guerre te Bon Israël c'est la kabiso. Bon wana za masolo Nouveau Testament wana na landaka ngo penza te. Pour be événement ndenge sala jusqu'alors za masolo Ancien Testament. Bon bino mo makamba Nouveau Testament. Nyoso sala masaka ne ma Ancien Testament, n'est-ce pas? Bible na bino pamba na boyela ka bato miracle Golgotha. Bino bomoni makamba miracle na ba Golgotha lelo. O eza masolo ba astrologie na ba révélation denyo la zwaka. Na ba vision inaka zwaka azeya zwaka nde makamto mona lelo. A eza makamba ba miracle te o ba bengana ki milimu mabe e ba sala ki ba milimu mabe na milimu malamu e fonctionner te. O eza le cours des grands. Bon masolo na beta ba grande puissance bazana ba tension na bango moni za masolo ba miracle. Eza guerre ya bambiaka. Boite. Mais bo fungola misu bozo conscience les choses sont telles qu'elles sont. Bo tika chilombwe tika kotinga mana masuwa o ezoko kende deja na kodinda. Jump ship. Mwana maele yebela. Masuwa sauvetage se présenté mikotisela wana. Titanic ezokende na kodinda. Le système impérialiste, la nature a parlé. Boite, bobo talangaka les signes dans les cieux. Si bien on peut moni la nature elle a parlé. Boite, nature elle a parlé. Bon ngam ngana sala ka planète. Nga mutu na lobaka na éclipse solaire, ngai mutu na lobaka na Saturne na Pluto, nga mutu na lobela ki Pluto. Donc ça c'est la nature. Dieu a fait les choses, il a fait nga sali. Bisonde total nga toye baka ko reconnaître dans le temps.
Ah, mais c'est dommage pour les États-Unis, c'est dommage. Mais bon, c'est comme ça. Biso pe na Afrique kuna tanto koyaka na ibi kututo ya biso pe des étoiles dans les cieux comme kinini wana pe na ebité. Hein? Sûrement biso pe tozo ki po ya biso pe ba carré ba angle difficile na banza pluro pa nyonga ki biso na ebindete po ba histoire na to ebité dans quelle année Afrique koyaki wana to ebité. Biso pe tozo ko biso pe ko nyonga mati. Boite bongo sare na pluro. Bongo basala minega po na Amérique, biso pe to viva ba jugement wana ti. Et comme il peut tout le mindele ba vivre ango, mokile tambola ka bongo. Boite, c'est tourne à la peine no continent d'Afrique na faveur. Ka! To moni passi penza to moni passi. C'est que j'aime l'astrologie quand même, tozana moi cercle na pso zodiaque, hein. Donc tout contourne toujours raison à que si que bandela qui. Boite, puis ça peut te tirer ba leçon, hein? Ba américain ba équation mentale. États-Unis ont obligation karmique belé. Côté boy ba koko ba africain ba lela. Côté boy ba noir ba lela. Côté boy pesus ba guerre ba salisa dans le monde. Oh pensa jugement américain nazo na habita États-Unis ko de quelle manière? Attaque to Nabucodonosor azaraka boite? Nabucodonosor asala ki makambo États-Unis salite. Mais ye kuna nzambe pa kendaki ko dismantle le royaume na ye. O ya Amerique nde na ye bito e ko zala ndenge nene. Po masumu ya Amerique. Na ebite biso penza wa na ebite. États-Unis za na ebite. Na ebite. Presque chaque nation dessus de la terre a une accusation portée contre les États-Unis. Yo penza na ebite, hein? Na ebite. Mais bon. Ok, bande konangai. It's like Mamuluba. I love you all. Bye bye.